Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongi. Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavole na ye en destination ya Bunya. Bavole yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Mbote pe merci à nous ndenge wote bebo se télévision na bino pour la info ngala journal pour la photo fongola journal pour nous sommes comme chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de gouvernement Salaki 4e réunion extraordinaire à Conseil des ministres mercredi 20 mai na cité à Union africaine ensemble ba lobela ki état ya administration ya territoire situation sécuritaire ya mboka pe examen loi ya ratification ya exercice 2026 tobeta bon masole tali assemblée nationale pour séance plénière ezalaki organisé mokola mercredi 20 mai kuna na bokambi ya président Aimé Bozi Sangara et pas wapi ba salaki bongo ba déclaraki bongo recevable des textes oyo ezalaki examiner reportage héritier Mapine. Plénière ya mercredi 20 mai, balobela kimingi na dynamique moko soutenir ya production législative pe consolidation ya action parlementaire na bokambemi ya numéro 1 ya chambre basse ya parlement honorable Aimé Bozi Sangara ba texte mibale ezalaki déclaré recevable pour la représentation nationale ya liboso ezalaki projet ya loi oyo ezali ko autoriser ratification ya protocole ezali koluka mingi ko éliminer to kolongola commerce illicite ya ba produit ya tabac présenté na commission mixte de relations social, culturel, où Yezali dirigé et pas il y a député national Berthold Ulungu. Rapport Ezalaki Bongo et Tangamaki na plénière et pas il y a rapporteur adjoint à commission Oyo, député national Jacques Safari. Protocole international ezali ko viser ko renforcer lutte contre commerce ya mabe ya tabac mingi penza contrefaçon pe ba fraude douanière yango ezali ko prévoir meilleur contrôle ya chaîne ya approvisionnement protection ya économie nationale pe amélioration ya mobilisation ya ba recette publique ya mibale rapport oyo ya commission mixte ezali ko lobela projet autorisant ratification ya convention mondiale ya UNESCO na reconnaissance ya ba qualification mingi oyo ezali ko lobela enseignement supérieur adopté na Paris le 25 novembre 2019. Boye convention oyo ezali ko viser ko garantir reconnaissance moko équitable et transparence ya ba diplôme pe lisusu qualification congolaise na étranger pour na ba diplôme étranger na République démocratique du Congo. Boye yango ezali bongo ko favoriser mobilité académique pe ko renforcer coopération universitaire internationale. Rapporteur ya Assemblée nationale Jacques Njoli a procédé à la lecture article par article ya deux textes oyo pour na adoption na yango na plénière na suka ba projet nyonso mibale oyo ezalaki composé na deux articles yango nyonso ezalaki adopté moyena ba amendement ya ba députés nationaux. Troisième rapport ya commission ati intuik oyo ezali kolobela proposition ya loi ezali ko compléter législation ya bo à loyer non professionnel présenté na député national Patrick Munyomo yango pe indimamaki etindami na commission moyena ba amendement pour na 48 heures plénière ezalaki pe marqué na communication ya deuxième vice-président ya Assemblée nationale Christophe Mboso oyo autaki mingi asalaki déclaration na séance plénière ya vendredi et outi koleka na intervention na ye a retiré maloba oyo alobaki suite na réaction oyo ezalaki enregistré et pas ya opinion pe parmi ba député azwaki acte ya démarche ya président ya Assemblée nationale honorable Aimé Bozi Sangara a commis geste ya responsabilité pe ya humilité institutionnelle pe asengi na ba jeune nyonso balandaka yango. Premier ministre Madame Judith Suminwa Turuka ye azilami na Paris capitale ya France pour na participer na semaine africaine 2026 qui sera organisée du 19 au 22 mai na maison ya UNESCO. Reportage.
Premier ministre Judith Suminwa Tuluka azelami na capitale ya France na cadre ya semaine africaine 2026 oyo ezali organisé du 19 au 22 mai 2026 na maison ya UNESCO. Édition oyo ezali placé na présidence ya République démocratique du Congo ezali bongo accès na thème assurer une disponibilité durable de l'eau, système d'assainissement sûr pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Personnalité politique et diplomatique institutionnelle africaine bango bako participer na événement o ya munene délégation ya RDC ko kambama na premier ministre chef ya gouvernement ezali signe ya importance oyo RDC azali ko pesa na ba assise internationale oyo ezwami na dynamique diplomatique engagée pour na RDC ya ko renforcer présence na ye na ba débat mondiaux na oyo etali climat environnement et développement durable dans la semaine africaine Kinshasa azali koluka kotia en avant-plan rôle stratégique ya bassin ya Congo considéré lokola moko ya bassin oyo ezami na litomba réservoir ya mai na mokili mobimba pe acteur ya équilibre climatique mondial pour na RDC présidence oyo ezwami bongo na tribune moko ya malonga pour na kotombola coopération africaine pe ko renforcer autour ya ba enjeu l'eau pe assainissement préservation ya ressources naturelles na contexte moko ezali marqué na ba effet ya changement climatique pe ba défi accès na l'eau potable na ba région ebele ya continent. Kaka na secrétaire premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka Bakeya yambaki na cabinet ne caucus ya ba députés nationaux ya ville ya Kinshasa ensemble ba discuter ki autour ya ba difficulté ya ba kinwa o waza kokutana na yango mikolo nyonso. Reportage grâce Pouba. Vi ya bakinois ezali bongo préoccupation moko ya makasi pour na premier ministre Judith Suminwa Tuluka oyo alobaka tango nyonso ba solution concertée esengeli emonana. Premier ministre ayambaki na cabinet na ye kokisi ba députés nationaux ba élu ya ville ya Kinshasa ba discussion na bango etournaki mingi autour ya ba difficulté oyo bakinois bazali kokutana na yango mokolo na mokolo awa na ville ya Kinshasa. En dehors ya exécutif provincial oyo apporté tango nyonso appui substantiel chef ya gouvernement aluzali koluka kosappuyer na ba représentant ya peuple oyo bazali tango nyonso en contact elongo na ba électeur na bango ba élu ya ville ya Kinshasa na occasion oyo batalisaki epai ya chef ya gouvernement ba cahier de charge na bango balobelaki ba problème oyo bakutani na yango na capitale pe ba proposition elongo na ba solution oyo esengeli emonana ba embouteillage, insécurité, desserte en eau potable pe fourniture na électricité yango pe ezali bongo na ndenge ya malamu te awa na ville ya Kinshasa pe ba phénomène oyo ezali koumela po na négligence ya ba ancien dirigeant boye na makambo oyo nyonso ezali komonana ville ya Kinshasa esengeli ba réponse ya ba gouvernant eyeba na kosalema pe ba investissement ya ndenge na ndenge planification urbanisation ya infrastructure ezala bongo nécessaire bango ba reconnaîtra ki ba effort oyo gouvernement Suminwa azali kosala na capitale tango na tango parmi ba point oyo bango balobelaki mingi insécurité ezali koumela terrorisme urbain oyo tozali kobenga kuluna pe ba attaque à main armée oyo ekomi bongo tango nyonso. Premier ministre ayokaki ba question wana nyonso pe a rassurer implication personnelle pe ba ministre mosusu na ba différents secteurs oyo ba ko s'employer pour na bien-être ya population ya ville ya Kinshasa. Na ngambu na chef ya gouvernement a présenté ki stratégie ya gouvernement central pour na komema ba réponse na ba défi oyo nyonso ba différents travaux ezali ko salema pe na ba chantier ebele oyo efungwami na ville ya Kinshasa. Misala ezali relancé pe na route nationale numéro 1 pe rocade elongo na banzela mosusu. Sur le plan sécuritaire balobi nouveau corps ya police ezali bongo en formation pour na ko répondre na ba défi ya criminalité urbaine. Nzokande ba réponse ya exécutif central ezali ko se reposer na ba pilier ya makasi ya programme d'action ya gouvernement loko la sécurisation ya ba personne elongo na biloko na bango aménagement du territoire pe connectivité maximale pour na ko assurer mobilité ya bateau. Premier ministre a insisté ki mingi gouvernement azali ko s'efforcer pour na ko répondre na besoins essentiels ya peuple ya République démocratique du Congo pe ya ville ya Kinshasa en particulier. Alobi ba observer climat ya convivialité ba proposa ki ba piste ya ba solution wana ndenge ba député ba talisaki ba élu ba promettre comme un soutien nécessaire en termes ya appui législatif et pas ya gouvernement Suminwa pour na ko permettre ye aluka ba solution durable pe intégrée na agenda et kozala bongo défini ensemble pour na ko permettre na ba élu ba ye ba na kosala réalisation oyo ezali prévu na ba cahier de charges.
na kombo ya vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, des secrétaires exécutifs ya fonds de régulation économique Forex na Mokuseye à Kambaki délégation Mukoko na Lubumbashi na province ya Okatanga. Héritier Mapine Fabrice Lundomi. Na kombo ya vice-premier ministre pe ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba, le secrétaire exécutif ya fonds ya réforme économique Forex na Mokuse Jean-Paul Nemoyato akambaki mission moko officielle na ville ya Lubumbashi na province ya Okatanga du 29 au 6 mai 2026 et zalaki bongo pour la mise en œuvre ya programme gouvernemental na oyo etali marché intérieur na bokominaye na ville de Lubumbashi abandaki mbala moko une série ya ba rencontre elongo na ba producteurs locaux lokola ya African Mining Company Congo Jambo Pego Congo, ba entreprise ya SARL, ba entreprise agroalimentaire, oyo bazana ba etendu moko minene ya ba terre agricole, oyo ezali mingi dédié na culture ya masango. Nyonso wana masolo ya malonga ilikaki. Délégation akendaki pe ko visiter ba installation na bango. Awa ba monaki ke bazana ba minoterie moko industriel moderne, ba silo pe ezana ba grande capacité pour na kosala mosala ndenge bazali kosala. Samedi 2 mai 2026, délégation akendaki ko visiter ba entrepôt na bango lokola ya ba entreprise lokola Umoja Group, African Mining, pe lisusu ya logistique nyonso wana etalisamaki lokola ya BTC Group, Trading SARL, bazali bongo na ba capacité ya ko produire ba 6000 tonnes ya masango ndenge ezali kotalisama. Bosimba ke mission ya Forex ezali mingi ko viser kotia bongo na mosala vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali kolinga protection ya pouvoir d'achat ya population, diversification ya économie, ko-valoriser économie ya République démocratique du Congo. Mission ya Forex ye azali wana pona ko assister gouvernement na oyo etali stabilité ya ba prix na marché pe ko battre la pouvoir d'achat ya population pe ko éviter makambo etali dépendance na oyo etali consommation. Bosimba pe boye bake ba consultation ya ndenge na ndenge esalemaki sur place yango ekoyeba na ko aboutir na protocole d'accord oyo ekozala signé entre Forex et longo na ba producteurs locaux. Boye ministre provincial ya économie ya province ya Okatanga yepe apesaki ba impression na ye na sima ba consultation et longo na délégation ya Forex. La mission, elle est importante dans la mesure où elle vient justement consolider la démarche que nous avons entreprise sur le terrain, comme je l'ai dit, pour lutter contre la vie chère. Ce qui rentre, ce que le chef de l'État justement a décliné dans son programme d'action implémenté par le gouvernement national. Je pense que c'est depuis 2 mois que nous sommes dans cette crise. Donc nous sommes venus en appui des efforts du gouvernement provincial pour proposer une subvention à la consommation. Et nous sommes là pour appliquer la politique du gouvernement. Honorablement élu à Selemba ou au cadre ya ACP yé à Kobaki lisusu na ko redynamiser l'activité ya ACP week-end eleki architecte na quartier lisusu ya commune ya Selemba ou Christian Kengembi na pesi noba détail. Excellence, il y a de cela une année et demie passée depuis le 24 novembre 2024 que vous nous avez invité de participer au lancement des travaux de l'avenue X24 tronçon compris entre Mola et Ypres, dont les projets devraient être exécutés pour une durée d'une année. Où en sommes-nous avec ces projets? On vous a dit la fois passée venir jeter les moellons. Mais est-ce que les moellons là, ils ont servi biso? Tout les alliés, on s'en va continuer. Les travaux, ils ont arrêté. Tout le monde est Marc Forez. Alors ça va vous sous Tebona Nil. Tout le monde na banzela nyonso ya Selemba. À part yo na l'équipe na yo. Merci.
ti lelo ata 1 kilomètre ya nzela na Selemba etongami te bana Selemba batuni bayekisinga na tuna yo est-ce que Selemba ezali commune à part ya ville ya Kinshasa po baza kobénéficie na banzela to nini lisumu nini Selemba esali mwa bénéficie na banzela te lisumu nga nasali nataka kifa Selemba nabotani na Selemba miliso na Selemba alors nyonso tozokela ngai merci ata 1 kilomètre oyo bakosima merci, le ministre a pris votre part. Vous serez complété par les autres collègues. Vous serez complété par les autres collègues. Je vous en prie, honorable. S'il vous plaît, honorable. Je vous en prie, honorable. Compagnie africaine d'investissement à Zongisi vol na destination à Kinshasa Bunia. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongi Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavole na ye en destination ya Bunya bavole yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Élève ya complexe scolaire Mama Pemba basala qui visite na échangeur na limité kuna ba mona ki biloko ndenge na ndenge ladila ndo azaki na compte ya Fulingala. Élève ya complexe scolaire Mama Pemba 1, école ya fondation Nerombungu, oyo ezwami na avenue Bantandu numéro 44, quartier Bikanga na commune ya Kisenso, tango nyonso formation ezali vraiment ya qualité, ba école promenade, ezali kosale matango na tango, ndakisa oyo bozali komona, ba élève ya première, deuxième, pe troisième maternelle bazalaki encadré na bakonzi na bango, asalaki visite na échangeur ya limité, mingi penza na musée national, epai wapi bakendaki kotala biloko ya ndenge na ndenge oyo ezwami kuna na salle d'exposition ya musée batalaki ba iloko ebele to ba effet ya ancien président to deuxième président ya Zaïre à l'époque République démocratique du Congo fait maréchal Mobutu batalisaki bango kiti na ye pe biloko na ye ya ndenge na ndenge oyo ye abandaki kosalela explication epesamaki epai ya encadrer ya bana maternelle bapesaki explication oyo esengeli pona ba élève ba comprendre ndenge nini mboka na biso ezali kotambola ba élève batondisamaki na esengo makasi toujours na même encadrement bakendaki pe na mausolée ya premier ministre ya République démocratique du Congo Patrice Emery Lumumba awa ba expliquaki na ba élève ke azalaki premier ministre ya mboka na biso pe azali héros national batalaki mausolée na ye ezalaki occasion moko pona ba élève pe batuna mituna ya ndenge na ndenge pamba te bayokaka tango nyonso kombo ya Patrice Emery Lumumba. Très bien, on s'arrête ici. Et à part la photo de Lumumba, il y a quoi encore? Des fleurs. Il y a des fleurs. Point de chute ezalaki esika ya baje epai wapi ba élève bakendaki pona kosakana basakanaki awa ndenge bozali komona toujours na encadrement ya ba responsable na bango nyonso elekaki vraiment kitoko natina wana yo parents ozana besoin mwana azwa formation ya qualité kobanda na cycle maternel pona kaka complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu epai wapi bazali ko former mwana déjà à partir ya base kino akokola nyonso ezali vraiment kitoko na ba effort ya honorable Nerombungu fumabanga moyo oyo azali initiateur ya école oyo.
cadre spécial fait classe pour la organisation. Il y a différentes cérémonies na binonyo so awa. Et ça c'est mon corps le précieux hôtel. Pe bazabongo na flat pour na séjour na bino ezela kitoko awa la ville ya Kinshasa. Michael Bristo tapé sur nos détails. Kinshasa, ah oui, bon les locaux engagés c'est Tchangou Yangoyo. Le précieux hôtel, bon mais ça l'a désormais la combo. Les cadres OED, le précieux hôtel, cadre paradisiaque, netika kesika banjelu bakitaka. Qui tout connaît lengi, qui sa lumière peut beauté, hein? Moko kutu, okoko confondre nango, na beauté peut sointeté maison blanche des États-Unis de Gajaka. Pour bolanga lo wapi pardon, zoa salle de fête, pour na ba marié de rêve, religieux to coutumier, wezo makambu ya libre maté kofelete, avec le précieux hôtel, histoire ndeti kalaka, au salisi mariage awa, batu bakaniso sali yango na Champs-Élysées, njonka kaka na Kinshasa wa, décoration salle et kuma na ndenge ya defate, et salle makaselo ngula bino, nyonso awa classe de classe, bakisa noblesse, climatisation na kati, bondi belanga Canada ekosa, pour rekendaka te, mobange na groupe eza na poète, oh olingo salisa anniversaire ya très bonne qualité, tope cérémonie moko, bolingi tikala inoubliable, conférence to réunion, cadre idéal yango yo, le précieux hôtel, joie ma chauffandise, ba couvert, ba verre na ba assiette mon quoique, jeu de lumière, ba kisandoule, konono na konono. Bokanisi esili awa siko bozozo ba chambre matela mosuni kese neti bisar ya mpose jacuzzi de pointe pour na ba marié boza na droit nango après cérémonie même pour na biloba na mikili bokoki kozo ba séjour awa différence de poto ezate ba chambre moderne ezala libanda na ba couloir neti sika ba bongiseli président Fatia Leka restaurant mon quoique bakisa louvement pour la collection de meilleur moment entre amis car si on tout dit dans l'impression telle zawabie Yoka boulevard Lumumba arrêt abattoir entre Petro Congo kaka ne bandeliwana au commune panneau lumineux bien mentionné le Pression Hôtel avenue Mobutu numéro 3 commune à Massina Rosa Mobimbadi le Pression Hôtel l'XP ne kakaboete conforme à Kassiboye Bolembeseke nyonso kaka pona ko sepelisa ba Congolais vous êtes le meilleur on n'aime pas les pays comme ça. Poto olonga pona bana mneza kutupi mkolo ko milango pisaka santé ya kitoko. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boyo. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boyo. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakaye. Ba ba inga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama tetsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap, pour bébé. Nous allons communiquer l'écologique bolanda leur tourne yango. Famille Kasongo, Nicolas, famille Tukunda, Ogi Tukunda, John Tukunda, Marie Tukunda, Robert Tukunda, Nico Kembe, Hubert Tukunda, Mado Tukunda, Elongona Pasteur Trésor Tukunda Kasongo, Penoko na bango Dumu, Benoît Kasongo, Bazana Mawa, ya kuebisa na bandeko, baninga, pe baiba na bango nyonso, liwa ya noko pendeko na bango, Antoine Lokadi Kasongo Omeamba, ye aibanaki mingi na kombo ya Ekumani Lengache Vie Piton, ye akufaki depuis mokolo ya mercredi 20 mai 2026 na hôpital général de référence ya Njili quartier 7. En attendant programme, Matanga ezali bongo organisé
na lopango ya libota oyo ezwami na avenue Seb Congo numéro 57 na Masina Petro Congo, référence arrêt Lokali école Mabwidi. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Papa Antoine Lokadi Kasongo Omeyamba alias Ekumani Lengache Vie Piton. Oyo communiqué oyo ekomela mingi basali ya ministère ya transport division urbaine ya commune ya Matete, bavandeur ya Matete, population oyo bavandi na commune ya Masina mingi penza na vini Bateke. Bozalaki ebele pona kolanda info ngala journal pour la soki bosipela ngo merci Negor Ntingi Matomi nazaki bongo na sima ya caméra concours rédactionnel ya Grâce Poba Luzolo héritier Mapinde Mingulungu a supervisaki journal ou montage sima kepa ya Fabrice Lundombi ngala bino topsene rendez-vous mikozali ko au revoir. Ezando réalité CAA compagnie africaine d'aviation Fumu. Pas de temps mort na masolo ya mapata Rafale toujours botu nangani niye number 1 ya mapata CAA azongisi bavol na ye na Bunia déjà le 20 avril oyo Bosepela Kinshasa Bunia 3 fois par semaine veut dire lundi mercredi et samedi bavol oyo ekozala effectué na Airbus A320 Karibu reprise ya vol CA1 na Kolwezi ezongi déjà à partir ya le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino.